Ouais, bana bomba en direct de nouvelle vision de la SAP quoi. C'est la capitaine d'Adimbela là, chef de projet, les gens qui de Luozi. Depuis le moment où va arrêter yango. Donc accueil moko très chaleureux donc. Donc accueil oyo do ça le matin donc. Faut to landa likolo na mona accueil ba mbinga très kitoko donc eloko to expliquer mingi ezate. Na pesi mingi parole na mo chef de projet akoloba. Mais pour nga accueil zéro faute. Bana bomba tozo ya bomba kala mingi te, zia na bomba ye. Toyebisaka bino bazia na bomba bazala mibale tazala moko. Et puis yaza leader kuna na kati ya bomba mutakosa bino te. Donc po boya koto yo visa faut boleke passer na bomba beta visa. Ngai honoré kubia la un crocodile à Luozi et si na confirmer yango zia na bomba connaît pas à demander. Merci kitoko. Ouais bana bomba donc tozana zia na bomba guerrier na bino yeyo donc guerrier là tozomona bazia na Basiri Bazawana, Bandeko, Jimmy, Fabien, la victime, donc voilà. Bachungu, donc Bana Boma, c'est Dadimbela le capitaine, donc Togoyaka Boma. Boma, Congo central, na Boma Togoyaka, Togoya. Pour Oba guerrier na bino Oba Bonela Congo central quoi. Dadimbela, Rako Sabino était capitaine de l'équipe, Congo central, le capitaine Azara Moko. Faux capitaine. Check. Ndega tolobaka na bino na mystique fourmi bana biwewe bozala ya kosepela tozala zia na bomba toyeki kolanda ye azalaki pouvoir kufelaki tata mwasi siko tozala awa na kati ya terrain ya bana biwewe kami ya Léopard de la SAP ya équipe nationale etambolaka partout ya nouvelle vision de la SAP olobi nini papa langa ouais bana biwewe en tout cas équipe nationale ezaka moko na kati ya mboko donc équipe nationale ezaka moko donc capitaine de l'équipe azaka moko chef de projet azaka moko ekoko de Luozi donc ne connaît pas demander makamba fort bako sa bino to amso za ba force appel ba vrai appel matadi bangoyo donc moi Dadimbela mon chef de projet ba vrai appel matadi la boucle. Awa c'est le king de Kimakuta le maréchal Rivekono ezali ka molimo nazo présenter bino affiche ya album Oezobi ma titre religion qui tendi ordre mondial de la SAP. Donc première chanson Oezobi ma ya Big Antsumbu jeune premier et Rolanda ya religion qui tendi hommage à Stervos Nyarko c'est Papa Wemba. Donc Kalate Ezobima donc mais oh ba oyo nyonso bazuna nous tenter ya roka message oyo oyo balinga mabanga bobenga le plus vite possible pour na 2-3 semaines pour na concrétiser banzembo ya mibale ya forme ekubima. Numéro boko zwanga eza vite fait Suisse 0041 indicatif 79 204 13 75. Pour l'album oyo na récupéré les deux dinosaures ya Indusa ya la musica Luciana de Mingongo Oboyebi na Jolie Baki Yamen y compris Petit Nangai Oyo Azoub Mamikolo yo Gabe Aïm. Donc voilà message général passé bien quand le baki on a donc chaîne YouTube pour na bateau yo bozo zela popo somba Rive Kono TV na bandeli Rive Kono TV. Donc ba melopo ezob ma rapide so bokoti bozo ba information na nganyo so ezana kati au pire pe batumso bolinga Facebook boko ke na maréchal Rive Kono na Facebook. Donc je suis ouvert na chaîne YouTube Nangai Rive Kono TV né na lobi bo s'abonner. Et ça très important. S'il vous plaît, bo s'abonner. Voilà, je vous aime beaucoup. Big bisous. Ouais, le maréchal Rive Kono en tout cas Karadenga Lobaki album Tozo Selango Yombo comme une équipe nationale Léopard de la SAP cours de grande nouvelle vision. Tozo ya na kata Luanda, bana Luanda babongama. Équipe nationale bana matadi bazo ya na kata Luanda. Oyo kindoki te. Kindoki. Ya chisenko ipoba koma loko la maison ani iris. Eko koma loko la filusoni delusoni. Eko zoyata. Wa kaba ngode ka baso kende mama. Oyo kindoki te. Kindoki. Maison Andy Iris na kati ya Paris, équipe là Léopard, l'équipe nationale Léopard la SAP. Cours des grands, kala toto tozo kitabo Luanda. Tala ba prendre les opétaba. Grand prêtre Pikachu. W Chera l'équipe Tabanakou. Kala toto kitana Luanda. Bon bisara déjà la chérie na dit eza frontière à forme. Tuta. Le long la zone sabango la pesa ba devoir à ah connaît pas à demander. La grand prêtre Fils Kuka. Tozoya la Luanda bana matadi ba. Fils Kuka. Luanda za la tomber. Eric Saint-Erika. Kalami Tibozoya mbakiso na kati ya Luanda. Awa na kati ya matadi coup de grand Léopard de la SAP Kalami Tibozoya mbakiso tala kala ba. Le grand prêtre Rive Kono donc Masolo eza carré au mon équipe et puis le grand producteur Big Antsumbu
C'est les King de Kimakuta, les maréchal Rivekono, Zalika Molimo. Nous avons présenté Bino affiche. Il y a album Oezobi ma titre Religion qui tendi ordre mondial de la SAP. Donc première chanson Oezobi Maya Bigantsumbu jeune premier et Rolanda ya Religion qui tendi hommage à Stervos Nyarko c'est Papa Wemba. Donc Kalate Ezobima donc mais oh ba oyo so bazuna nous tenter ya koyoka message oyo oyo balinga mabanga bobenga le plus vite possible pour na 2-3 semaines pour na concrétiser. Banzembo ya mibale ya forme ekubima. Numéro boko zwanga eza vite fait Suisse 0041 indicatif 79 204 13 75. Pour l'album oyo na récupéré les deux dinosaures ya Indusa ya la musica Luciana de Mingongo Oboyebi na Joli Baki Yamen y compris Petit Nangai oyo azobima mikolo yo Gabe Aïm. Donc voilà message nga passé bino kana lobaki wana donc chaîne YouTube pona bato yo bozo zela popo somba Rive Kono TV na bandeli Rive Kono TV. Donc ba melopo ezo ma rapide so bokoti bozo ba information na nga nyonso eza na kati au pire pe bato so bolinga Facebook boko ke na maréchal Rive Kono na Facebook. Donc je suis ouvert na chaîne YouTube na ngai Rive Kono TV ne na lobi bo s'abonner. Et ça très important. S'il vous plaît, bo s'abonner. Voilà, je vous aime beaucoup. Big bisous. Voilà. Ibine mayango epaka yango mitefango pona ninige ye konzele nayo esprit mokale nayo kisefe nayo kivwaza nayo tina niniye ye mokwalanda kanga mardi pase kuto dekona tina telefono kanisa kinga ite nayo mabe promeso pesaki na mwasi na yo osombela ye biju ya shome wapi yango welisa kansinyati ya place Vandor belela kansinyati ya place Vandor. Ouais, bala Paris, bala Japon, bala monde entier. Ezangai moko ya ba généraux ya Molokai. Honoré Kudiala un crocodile à Luozi.
hein? Le préfet de discipline et le chef de projet de la SAP internationale. Tous bêta lisolo ya événement du monde. Ils ont bêta la minute oyo. Ba joueur nini bazwa na Luanda la minute oyo. La CAN ya 2020. Ils alliés équipe nationale cours de grand. SAP puissance d'agir, SAP puissance de site. La SAP de maturité, la performance de la SAP. Bana oyo bozomo na bandeko bozomo na ba saper oyo bakangi Congo central Matadi. Oyo ça événement. Bana Matadi. Boye bana poto boye bango ke bana Matadi bazwa na minute oyo. Prise Nkuka, Bongama, Bongisa Makambu. Tout ça, le événement, il y a le maréchal, Rive Kono, papa social comme société, et tant que il y a Azali Azali le Kinga, Rive Kono. Donc, mbate sa kitoko, bomoni musala denge zo salama. Tolobi lisusu, bala Luanda, yoso ganga, onga mambo na Luanda, onga José Wafana na Luanda, tozo la kata Luanda avec l'équipe nationale. Le capitaine de l'équipe d'Adimbala, Azolo Bela Mufumba, capitaine de l'équipe d'Adimbala, l'homme puissant Oboyo Kaka, Yeyo, et l'ongo la crocodile à Louisi. Personne n'a pas twaka. Ouais, bana mokili mobimba kande tolobaki album eza moko oyo ya grand prêtre Rife Kono parce que papa Wemba Keme atikeli biso Rife Kono donc événement eza moko événement du ciel du siècle donc de l'année donc événement eza moko na Luanda bana Luanda bozela biso na kati ya Luanda avec les grands Ndouleman Rife Kono sans oublier les grands producteurs Big Antsumbu, le grand producteur. Comment la Big Antsumbu? Et qu'on soit autant. Sans oublier mon frère Brice Nkuka, Maison Andi Ristozo Yawana Boromona Bana Luanda. Maman a défilé de mode. Donc maman a défilé de mode au Salemate. Sans oublier Eric Saint-Éric de la Plaine. Donc Minga Kolobezate, leader Rife Kono, en tout cas, le king de Kimakuta. Le king de qui? De Kimakuta. Le king de qui? De Kimakuta. Donc, match Zanango Pepele, sans oublier toujours Saint-Éric, Eric Saint de la Plaine, Andy Iris toujours. Big Atchoum, le grand producteur. Merci beaucoup. Nega baloba kila bokasite ya mystique ya Fumi ya Tata Nzambe pamba teto za na kati ya pale na biso pale oyo ya mystique oyo ya gouverneur Atuma Tubona Kundiambo te babundisa pe baluka bakokate mais toujours idéologie to bengi ancêtre Cicero asa moko ya ba généraux na kati ya nouvelle vision de la SAP cour de grand aya ko pesa na lisolo oyo Maison Andi Iris toza ko yana ngola na Luanda tozoya sisi botika ka ba blague botala bakui ya solo sisi blague ezate bokomona biloko bobongama Brice Nkuka papa tozali simana yo fili zoni tozana simana yo dali zoni la marraine Gati Mosodiate oui Andi Rich en tout cas Grifwana tokobosa nango te toza koya vomekele wele toze bablague ezate nakoloba mingi te po kanda ya forme ezananga merci balobi tala mai tala fufu tala mai comporte changer moi la nord ya kopesela na twaka parce que bazo ilanda na minute oyo et pas ya grand prêtre Big Antsumbu bana ngola bana Luanda tozopesa Brice Nkuka Maison Andi Iris papa changer moi na nord Bruxelles yeyo tala ba Japon betami tala ba Japon filizoni dalizoni kitoko check. Merci Freddy Nkuka Fumubi Buru le roi des crocodiles la marraine Gati Mosodiate papa le maréchal papa Mobutu Ozomona papa Mobutu toujours à cette Oh, Nalobi, maréchal Mobutu, toujours le producteur Papa Ntsumbu. Big Antsumbu, toujours ya Luanda. Tala biso la vie na robotika, tokoti makambango. Si. Pona, pour encourager, Bana, Papa Ngando et Papa Dalimbela sont des capitaines de l'équipe et indisciplinés à Zalabiso. Merci. Donc, Topesi Yango,
tika te bozela biso bokomona biloko ya. Merci papa Mobutu le maréchal Mobutu nde azolobela lisolo ya le maréchal Rive Nkono. Donc na bokasika ya bana basadi tozo yamba W mwasi yango ayela ku mama présenter kombo na yo WW chérie l'équipe Tabanagu quand ndenge bayoki kombo te mama WW Vivi chérie l'équipe Tabanagu a corriger sa frontière à forme quand ndenge za la fondation maréchal Bika Tchumbu a connaît pas demander équipe no yango yo to bosanité yemoko grand prêtre Philozona Dalizona toujours corriger toujours mon naka équipe yango yo qui awa la Congo central olobini pour na bana Luanda ba chéri ya Luanda bazolo ba fort Angel Kubela olobini avec José Wafona ba chéri Luanda en tout cas to promettre bino kaka forme kaka lamba kaka ebetama eza bitumbelamba ezali nango ya makofiteo merci toujours en collection. Ndeko yaka na loi wa ba monio po beti ba bretela wa toujours bater yaka o se présenter yo moko kotoyo parce que le vice gouverneur ne rombu mufumu wa Congo ikala moto zolanda yo. Bonjour. Bonjour chef de projet pour monio oye awa olobini ni loba mo la pili parce que les guerriers sapent papa le maître Carlos. Ouais, maître Carlos, vraiment merci. Le guerrier zolanda on a gisela de Crest, le code 007. Position Ezanini. Bon, en tout cas merci bien d'abord raison féliciter d'abord grand prêtre Rive Nkono l'homme puissant. Équipe nationale et Saka Moko, c'est Léopard la salle cour des grands. Et comme je suis là, je peux dire que même si Papa Wemba est mort, mais il n'est pas mort. Parce que regardez les monuments de Papa Wemba. Et son excellence, le maréchal Rive Nkono est là. Donc toujours Papa Wemba est toujours vivant. Oui, le guerrier, merci. Bosolo Belakaka Rive Nkono. Oh, Bigatsubu, Rive Nkono Azanani, Asalini. Akufi ou bien comment? Non, Akufi, mais Azali Mutuboka Sobi, Misa, album Moka Sika, 4 albums à Rive Nkono. En tout cas, vous pouvez appeler par la SAP, Obalate Kabila. Nouvelle vision de la SAP. Bilamba Utaka Aona Congo Central. Rive Nkono, l'homme puissant. Tolobaki, boye bango batadi mobimba forme ndeza awa parce que basapero nde bazaka la forme. O biso boye no. Équipe ba yebi yango yo. Donc bango nde bazo préparer Kanya 2020 papa yaka. Kanya 2020 parce que la marraine Igati Mosodiate Fredin Kukafu Mubibu le roi des crocodiles. Papa Poussala. Bonjour papa. Ah bonjour. Poussala. Le gros journaliste Toko le grand prêtre Bigatsungu azoyo kayo olobinini. Ouais, na lobibo. Kaka producteur moto ebi le grand prêtre Bigatsungu. Ouais. Et puis événement ezaka moko. Oui. Avec les leaders Rive Nkono. Toza na nzela tosoya. Ba petit na Guy Vantard. Merci Bayokio yaya biso Otis Dendelaye. OK, merci bala poto Bayokio, bala Luanda Bayokio. Donc pour la soutenir événement Oezoya album Ezobima, il y a le maréchal Rive Nkono. Donc boya bo s'abonner kaka soko beti kaka le maréchal Rive Nkono. Bon comment on a na YouTube ba chiffre tout ekebima. Mama ya kana to ya Bayoko toyo. Beta show. Maître Force, les dinosaures. Bonsoir maman. Bonsoir. Émission Bazolanda yo partout le monde entier na YouTube. Bako beta bonjour, bako beta bonsoir. Tomoni yo awa ezanini olobinini. Parce que Bazolanda yo na ba prêtre tout bazola poto. Ah tout ça na makamba. Président Rive Nkono. Le maréchal Rive Nkono. Maréchal Rive Nkono. Ça va? Azala soutenir basape ana ko central. Basape ande bangoyo. Baoma pakangi masolo. En tout cas, yo mozo mona bana na yo. En tout cas, c'est moto. OK, bon, pour la événement basolo ba ya Luanda, soit disant ya Luanda, est-ce que bozala bilamba? Parce que Mama Africa la Luanda zolo ba kelo so bo pusani kaka robeta bino mabe. C'est très fort. Kuna bazali ba bomsa bikungeli. Merci. La marraine Igati Mosodiate. Oyoki Karim Bilele. Merci kenena yo. Kenena yo. Namoni batutu asi baleki. Nazobenga capitaine de l'équipe d'Adimbela l'homme puissant a présenté déjà Moufuma Boyoka capitaine de l'équipe d'Adimbela. Capitaine de l'équipe bonsoir. Bonsoir. Bato zomona mystique tozolo ba bonjour tozolo ba bonsoir. Pour émission ezolanda ba partout. Place nyonso bakosonga na ngonga tu bayebi ke za buto za moi. Donc oyoyo tomoni ba soda babimi bazolo ba n'importe quoi.
toyoki masolo ya Luanda eza ndenge nini? Ouais, masolo nani ya organiser yango? Donc producteur aza nani? Donc les grands producteurs oyo ya Che Paquet. Donc grand prêtre Biga Chumbo na kati ya Suisse. Do yenda Che Paquet. Donc tourner za makasi do bana Luanda bose la biso do bongama. Nega boyoki ba soldat ne balobi. Donc tozo ya do o sapero wuti wapo oza Congo Central tokoya ko beta tous les sapeurs tokokuta wana. Sapeur nyusu sapeur ya Luanda, sapeur ya Brazza, o sapeur ya Paris. Donc tous les sapeurs tokokuta wana toko affronter ye. Est-ce que c'est capitaine de l'équipe d'Adimbela mais oyebi ke ba Trésor Ngando ba kosala kuna? Oui, mon frère Trésor Ngando na yebi mais ayeba ke d'Adimbela pe sali. Merci. Oyoki ngo Trésor Ngando, capitaine de l'équipe d'Adimbela, l'homme puissant à lobby Azali. Bon, donc minga ko sambeza te. Mais oyebi ke bozolo bela événement o etali le maréchal Rive Nkono. Oui, bozolo bela yango aussi c'est ça ndenge. Papa Wemba kade tulobaki, Papa Wemba kenda atikeli biso Rive Nkono. Boko yoka banzembo et puis boko yoka bankunga ba saper. Donc tozo kende tourner wana na ye moko grand prêtre Rive Nkono kosala. Donc ndule sap probablement boyebi ndule tambola na sap. Sap tambola na ndule donc voilà ils en ngwana avec lui-même grand prêtre Andy Risco. Rive saka moko na minute. Bomba capitaine balobi talamai tala fufu tala mai keba on connaît pas à demander capitaine de l'équipe d'Adimbela avec beaucoup de respect bazolanda yo olobi yango ke événement ezaka moko tozo projeter album mais pas batuma kota na site album wana balanda yango bakoki kokota na YouTube po babeta raison nini babeta kaka okoti na site obeti Maréchal Rive Kono donc Malamoko le king de Kimakuta donc coach Malamoko au monde makamuni et pour on appelle Léopard na 4 parce que aux fondation na ye eza staff na ye donc voilà donc match eza bien match eza kitoko sans oublier Andy Iris Zaka moko ozo cartonné na minute voilà na tuni yo momuke capitaine de l'équipe d'Adimbela pour la makambo oyo olobi ya maison Andy Iris maison Andy Iris na makambo yo ya zanani akoya kosala nini ya Jiseko azanani quand ndeto lobby ça peut tambolaka na ndule tambolaka na sap donc après musique pour mon présentation parce que Andy Iris a planté ma maison na Luanda a planté ma maison na kati Angola donc mais avant planter yango il faut maman na défilé de mode il faut saluer parce que griffe na minute ça comme moko Andy Iris donc après ndule défilé de mode alors na défilé de mode wana ba mona ki que équipe saka moko de équipe nationale saka moko donc lero moni ba Adimbela long puissant yango na équipe nationale lero moni ba Ngando ba W yango na équipe nationale lero moni ba Secret Cicero ba les guerriers yango na équipe nationale lero moni ba Mama Karine moni ba colonel Babia yango na équipe nationale lero moni Mobutu c'est avec changer comporte womo yango na équipe nationale lero moni ba Nico sénateur na ba Fiso Jeffrey yango na équipe nationale donc baza ebele donc voilà pour découvrir Moutinho surtout mais bana Luanda baza ko fashende tout ça bobongama mutu tout okuta wana to affronter ye to raser to affronter to beta to niata donc ça bongo okoma lokola ndiris Congo Central merci capitaine Royambayo tikala tout le Mama Yaka est-ce que ozoba que la marraine igati mosodiat à cause de la wala si on apprend la bitumba si forme d'aller aux frontières forme de double pas bête comme joko kishaka lambe ko tika le lamba tala biema tala ba couleur faut que ba ko marier ba merci balobi tala mai Mama Yaka tozo ke na Luanda kuna est-ce que yoko koko bunda na ko na ta prêt oui osapana biloko ya solo ezali merci tokotala bakambo wana sima tozo sukisa na biso Papa Yaka bolobi bozo kende Luanda bana Luanda bazosela bino ozalelamba bilamba ezali elonde zola feke bilamba ezali mais forme utaki awa e wapi awa na matali na Congo Central ozasi nasi zwanga na banasi kozoza problème c'est si baswaki yo ezali merci
Kalisoni Alilo Kizaza mwana Luanda balobi Alilo Kizaza mwana Braza. Est-ce que Balilo Kizaza balobi que il paraît pas la Braza pe bakosa. À cette récit nani papa Mobutu. Est-ce que osa pour prendre ko bunda po yo so bimande fapende. En tout cas, soki na koti makambo oyo ezali terrible. Oh, pona kolakisa biso neto bandi bilamba na Congo central. Depuis 1957. Bapupa Mado sont de mes petits. Oui. Bajololo, Tosali na Baouzili Bokolo. Et Indien. Tosali na Pasi. Et Indien. Tosali na Bamotele. Et Indien. Tosali na Basemblo Matin. Merci. Ok. Tobek Dengue, ancêtre Mobutu Lobi. Yo bala poto bazolanda na minute oyo. Babobeti kila mambika. Bazolanda yo ba MCL ya bana yo bazolanda yo. Est-ce que bitumbo yo boso kende? Bokokoka. Et puis, nous avons équipe nationale, nouvelle vision de la SAP cour des grands. Question pour la capitaine de l'équipe. Mais la tournée, on a lancé, n'est pas capitaine. Bino Bosolo, tu sais, soit dit ça, Léopard. Bakota Bino la combo à Léopard, comme Léopard. Bino Bosolo, équipe, Nini. Biso Tozali, équipe de cour des grands. Nouvelle vision, cour des grands. Ah, ouais. Niveau, ya cour des grands. Biso, tu as le niveau du colo. Donc, Bino Bosolo, Léopard, cour des grands. Nouvelle vision. Ouais, merci, capitaine. Au compléter moi, mon quai parti. Et là, on a Bino. Nouvelle vision de la SAP cour des grands. Différence, c'est ça, Wapi. Nouvelle vision, na Léopard de la SAP. Différence, c'est ça que. Parce que, bah, on a une invitation, on a Léopard, SAP sans injure ni insulte. C'est ça la différence. Donc, à cour des grands, donc il est bêté. Donc il est bêté. Il faut savoir marier les couleurs. Donc classement, donc bien classé, bien vêtu. Donc sans injure ni insulte. Donc awa et lambaka yamwana. Tosuki awa na Kishasa banani oyo bakokende na Lubumbashi ba président Tondolo Bilele ba capitaine Sisi Malto bazawana bandeko ba président Tondolo Bilele bazali na Lubumbashi ba Patrick Lumande le vice-président na préfet de discipline Bimi Ombale bazali donc voilà donc bazali belé ba sénateur Fiston Muninga ya papa Alexis Tambo. OK. Comporte bilingi, merci comporte bilingi, to suki na biso et pas ya papa oyo. Bon, pardon papa langa, yo olobi tozo kende Luanda. Luanda bino bozo kende, est-ce que bikutu ezali? Alors nazo yebisa d'abord na kolivila na kati ya Luanda. Tozo ya moninga ta de mas. Petit nanga Jani Abuba Masitu. Na yebisi bino Luanda kozala tombe. Luanda kozala tombe. Donc bapupa mado kurutu semblo matama. Donc c'est grave, c'est là-bas Japon. Merci papa, ton combination. En tout cas, vraiment je me présente Maître Carlos Bilele. Bikuti yango, toza ko beta bino. Oui, ça ville Matadi. Est-ce que vous assure? Merci. La pièce rare yango papa ezali to beta. Pangi menambolo bazolanda. Te bazobeta ma. Est-ce que yoko bunda? Na kobunda na za près. Bacha na classement. Rappelez te rive kono, yomo komoni. Ba école psychologue, beta bino. École psychologue. Kombo la yona ni. Le guerrier sabe papa Bilele. Merci. Tosuki na biso awa on pesa moto pesa kala moto moko. Ya chose wa fo na zolanda yo. Na mambo de Paris, mambo de Pams. Si na bosali na kati ya Petrongol tozoya na kati ya Luanda okozala kosepela ka ndenge na sepelisaka bino tata mwasi ya forme tozoya na kati ya Petrongol tozosuka na loyembo tozosuka na loyembo allez mon père merci. Papa, loba na kombo yo koboko to le kamuninga boka loba. O monindanga la tisinga. Loba kombo yo koboko. C'est du anniversaire. O monindanga la tisinga. Papa leka loba olati nini
Omoni Dangala Lati Philippe. Edoyinda maba na kata Luanda. Olati nini? Je suis tout à jump comme le garçon. Olati nini papa? Malati Gucci. Omoni Dangala Lati Gucci. Mama Lobaka olati nini? Olati nini? Omoni Dangala Lati Bapale. Malamoko assist Wilson oui. Omoni Dangala Lati Wilson. Capitaine de l'équipe olati nini? Omoni Dangala Lati ba Y. Omoni Dangala Lati ba yoyo. Akonya pa. Tikita. Ebenema yango epaka yango mitefango pona nini ye konzele na yo esprit mokale na yo kisefe na yo kivwanza na yo tina nini ye moko alandakanga mardi pase kuto dekona tina telefone okanisaki ngai te na yo mabe promesse opesaki na mwasi na yo osombela ye biju ya shome wapi yango welisaka signature ya place Vandor ngobelelaka signature ya place Vandor. Fiston Jeffrem, sapeur responsable, autrement dit, chemise Gingenzebel, en tant que le conseiller du groupe de Lopar, tout ça va pour nous pelisa moto, mais ce que l'on va noter d'occuper. Yo, jalousie est un stage professionnel pour Bima Ndoki. Vous comprenez? Tu bien ça qui est un événement pour ça perd, ça perd en force en taille.
Saper Mozalia, tombola loboko, tomber solo. Wana na bino ya matadi yo wana sibi solo.